La majorité bana mbanda koboko la bango eza problème à vie. Problème à vie comment ça va? Ozo vivre un problème permanent. Ba maman de baza ba problème bana ba innocent. Mais par rapport à vie à maman na bango na makamunenga okumbela bana ba ya kokoma ba victime. Et na ba papa belé ba ina pe bana bango ba haïr bango parce que ça. Oui. Po ba pare belé ba ina bana po aotala ke aboti su bana mususu. Po to bossa na ke mobali wana obota ne pe bana mususu o esala ke abossa na bana no facilement. Est-ce que papa ko bossa na bana na ye o ya bossa na ka? Papa ba bossa na ka. OK. Yango na oloba mutu na muta bokola mwana na ye. Oh mobala ki parabana te ozwa bana mbanda mama kozwa te. Azwate. Akozwa te. Azwate ndenge ni bana mobali. Neti ngana kozwa ka te. Tina okufa na kobokola mwana mutu te. Te yo pe ko sala ngoka beaucoup plus pona yo te sunga bande. Même bato bazotala tadi bozwa bana te. Bana mbanda bozwa te. Oyebe mission to sala ki combien de victimes ba mama o babenginga. Ba mama bolongo la complexe ya amour o mwana nga. Ba mama belé ba édika bana ya batu me bana bango ba na éducation te. Voilà. Mwana na lali pongi mola musa mwana muninga. Lia ya la muko pangusa ndaku. Bongo ba oya yo. Ezangambu, ezateke bana ba mabe, mezangambu oyo komema. Parce que na minute wana so batata mwasi nanga bazaki banga baloba mama na onyokolanga. OK. Mezaki formation. Yango na peso exemple ta mwana nga moko Brian aloba mama crie beaucoup. Siko soki eza na sala ngona mwana mbanda ekobimani. Aonyokola bana Diego ko ba bana na yete. Mais oh bana Diego ba mériter faut ba éduquer bango. Place ko beta faut ba beta, place ko gangi faut ba gangela. Mais soki ka eza bana na yote ekozala problème. Siko po problème wana ezala te, o vivre na mwana muninga na hypocrisie, tant mi azala pas maman na ye. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. olandelaka papa oyo nini? Omoni makam na landelaka papa wana mukolo. Yo jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcer spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro pour la infection. Ahmed azo soigné. Dr Ahmed
azo soigner faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, Bandeko Balandi Sarato la télévision, Bandeko Balandi Top Media Télévision, Baepé Bomesani Kota la chaîne Nabiso Asika, Télémonde 243, Boye Mala mon émission Nabino, le code de bonne conduite, émission Nabino rétroviseur, émission Nabino zigzag. Voilà, donc de l'autre côté, Lelo Zali Essengo, et pas Nangata Dingalapa, Yakoyambela Bino, Ndekona Bino Saratola Oyo Bongo, Tolaka Kibino, Lisolo Oyo Tobanda Kiyango, Lelo Tokoluka Moeto Silisa Yango, Sarah Aza déterminé à même Bandeko Nyonso vers une bonne compréhension, Ndengeni il faut Kozala, Ndengeni il faut Kotambola Mokola, Lelo Tokozwa, Lisusu encore une fois 45 minutes, Lokola. Moi réalisateur la plus sur 45 minutes, Tokozwa 45 minutes. Donc pour une façon ya kosola na bandeko ya kopesa bango matière au bango balukaka mingi au bango balingaka mingi. Il s'appelle derrière la caméra, comprenez, surtout c'est Kaboui parce que c'est ambiance les gars à plateau sur de tour d'émission. Il s'appelle monsieur Bon Délivre, merci beaucoup hein. Pour nayo 15 minutes, c'est quoi Bon Délivre. Donc il faut avoir aussi un bon cœur quand même. Voilà. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Bongwa na papa Noé, maman na Josué, maman na Isaac, maman na Miracle. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary, maman Surprise. Hein, maman Surprise, merci beaucoup, merci vraiment, ça me va trop au cœur. Un grand merci à toi Hermine Kamalandoa. Je suis très heureux lorsque je te vois souvent à côté de cette grande dame, la grande dame au nom de Priska. Une minute de silence à toi Priska, merci beaucoup Priska pour Bassage Conseil Nayo et puis merci merci pour ton implication dans Moussala Tadingala. Un grand merci aussi à TK09 depuis la France, l'international. Un grand merci. Une minute de silence à Blandine Tatala, une grande dame depuis quelque part. Un grand merci Nabino Baénion sur beaucoup d'émissions. Oyo Bon Délivre, Fongola Plateau, Tozo Maman Sarah, tout le Kamoy, tout Solanaye, tout Pesaye Mbote. Tokabola makanisi mwa Sarah Mbote naleli ba mabanga no mabeta di Mbote eloko intéressé de loka mabanga ba TK 09 mais TK 09 mutuna ba Blandi Tatala te Blandi Tatala na ipso tu vois Blandi Tatala une femme qui roule avec des bons billets, c'est-à-dire ndeti Sarato non mais ce qui yo tembe au monde ngo Blandine Tatala. Depuis les États-Unis. Depuis na banga ba États-Unis bakaba mbongo mabe. Bakaba mabe na yebisio. Blandine Tatala. De ça dit biso tozala. Sarato la fois confirmé. Ça c'est lui c'est mon frère. Quand Nantela na il faut la sentir que Blandine Tatala na a sololi. Talaka akoma ko sangisa ba Congolais nyonso na blasted. Donc blasted ezabisika oyo ba Congolais bakenda ko lia ko mela ba fête donc à salela ba Congolais place au bakoki ko kenda ko kutana donc depuis les États-Unis bon tozongela moti TK 09 mutuna yo TK 09 naleli bolongola pilo yo voilà. Merci mesdames et messieurs boyende to bande émission na biso avec Sarah Tola Sarah Obino Boluka ki mwa mingi bosenga ki mwa mingi. Aujourd'hui Sarah Tola to meka ko betana lisolo oyo ya bana na biso lisolo ya ba couple lisolo o ezoko sala passe lorsque Sarah Tola ozalaka ofandi tu vois
maman moko boye azonio kwa mapona mwana o ya zuipo abokola et ça la kandi yo non ça va pas c'est-à-dire au moins il faut rappeler batu que tout ça a continuité ouais continuité bato botala ki émission te il faut bozonga même na chaîne Atati même na chaîne nanga bomona émission début à émission oyo ezakuna mais awa ezaka continuité pour na batu musu ba koti ba comprendre voilà au deuxième partie j'allais dire merci beaucoup pour au compléter nga pour musu comme deni babandi ba moka na kati donc pour la batu musu ezaka kati émission voilà te tout ça la continuité donc na kolo ba maman o bazo souffrir pour na bana moko o ba bokolaki ba komi ba victime eza pas c'est-à-dire et ça passe parce que sujet oyo touta kolobela ngo dernièrement awa koboko la mwana mbanda isa passe c'est difficile et ça facilité sur 100% ba mama o ba boko la bana mbanda pe ba reçu et ça ba mama na bango soit ba kufaki soit mama wana yepe kota kenda bala aza en paix et a fungoli mutema ya opesa mobali na ebana abokola sur 100% ba combien ta dété donc la majorité bana mbanda ko bokola bango eza problème à vie comment ça va aujourd'hui voilà problème permanent na loba kengo banda na début ya émission na biso to salara que et oza malamu muna mutabokola mwana yi ko bokola mwana mbanda te ba problème wana ezalaka causé par qui? Par maman ou bien papa? Par les parents. Ba maman, ba maman mingi ezalaka ba maman, ba papa ba rapona na ba problème mingi te. OK. Mingi ezalaka ba maman nde baza ba problème, bana ba innocent. Mais par rapport ya vie ya maman na bango na makamunenga okumbela bana ba yaka okoma ba victime. Et na ba papa belé ba ina pe bana bango ba haïr bango parce que ça. Oui. Cause eza nini okaka mama na bango asalaka eboye asalaka boye papa pa ina bana wana parce que eloko bato babosana ke mobala ta botisi yo bana mibale yaya yokati soko sali ba passe yo choqué makasi akosundelo atikeli yo bana wana comme cadeau électricité kaza irresponsable eza na pesi exemple a mukie na zongi suka na exemple a Diego talelo mama bana ya sala mutazaki na producteur a kati production pona makambo ba ele na réseaux sociaux za mensonge sikoyo omona tata papa wana ozala même na ba pour ça la action moko boy même pona bana na omona ekimisaka mo elo mo boy mo affection mo boy ekimaka papa ekimaka parce que nenga za wana ata babandi kosunga ya ta Diego bando pese mbongo oleka suna media ta lobake Diego comment opesa ngambongo pa loba ka pesa ka ete a lobate muto tikeli ba problème moko boye batu ba yini okotisi ba haine na ba mitema batu ozo comprendre siko babilo kwana bana nde bakomaka ba victime po ba pare belé ba yina bana po aotala ke aboti su bana mususu po to bosa na ke mobali wana obota ne pe bana mususu o esala ke abosa na bana no facilement est-ce que papa ko bosa na bana na ye o ya papa babosa naka so ba choc eleki amoni ke maman na za problème permanent pour na ye ya détruire na nzela bana po point faible ba parents nyonso eza bana mais so mobala comprendre que moi so akobomanga na nzela bana akokata na lien na bana tika autika boya penda ke akoya tina petre ayebi ke un jour peut-être bana ona so bakoli bakomi capable ya koluka papa na bango ba olukanga nyonso wana eza ba parents yango na oloba mutu na muta bokolaka mwana na ye oh mobala kipaka bana te ozwa bana mbanda mama kozwa te akozwa te ndenge nini bana mobali neti ngala kozwaka te tina okufa na kobokola mwana mutu te yo pe kosala yango ka beaucoup plus pona yo te sunga bande même bato bazotala tadi bozwa bana te bana mbanda bozwa te oyebe mise tosalaki combien de victimes ba mama o babenginga mama Sarah émission sali yango na vivre siko na katanda na komi sans valeur moya oloba ezate moya koganga ezate po aza mwana mbanda soko meki yo na mobile no boswani donc libala na e komi enjeu na bolamo ye moko avandaki habité wana couple na poto basi malamu ebele bana poto batinda mibali na bango babengisa bana mobali ye moko na omoni mobali so apesi mwasi bolingo
alingara mwasi alingi bana mwasi wana na bana baobota na mwasi wana nyonso bana na ye. Ouais, chez nous les hommes c'est comme ça. Ouais, et ça logique papa, et ça dans réalité à vie to ko changer ngote abosani nyonso to yaki na sima. So pa kaboni na ya zupe mususu azusu bolingo wana pesi côté, c'est comme ça la vie, et ça réalité, et ça inévitable. Ozo comprendre. Siko maman na bisinga bi maman Sarah makambo wana nga pe nazo vivre na ndaku na nga na minute nazo to na na souffrance. Libala nanga ekomi onge. Basi apoto mususu na mitema malamu na banga binetinga. Na yebi ke mobali nanga botaka mwana moko atika na Kishasa. Nathalie to boti na ebana awa na bano ngana bota pe tozo vivre ensemble la famille mais mwana na yazo souffrir na Kishasa. Loka na mwasi malamu na yesi papa loka totinda rambongo na Kishasa. Mama na banga sala rambongo bisala sala liaka kosomba bakabelo mwana otanga te. Tosani tozwaka mwana aya aw. Mama Sarah ka le jour mwana wana longwa Kishasa ya poto libala nanga ekota trouble ezanga kinya. Est-ce que tosungaka bana bambanda upa yaya kobokola mwana mbanda te. Mwana na mwana aboko mapa mama na ye, mwana na mwana za l'éducation au maman na ya kopesa pour éviter ce genre de problèmes. Bozalaka ba responsable ya ko assumer éducation, ya ko assumer santé, sécurité pour na bango. Mais ko bokola mwana mbanda, ko sa bande samaritaine wana te. Que pour bantu ba oloba, ba semeki ba oloba, nazwa bana mobali na ngana sangsana bana ngana boko mayaya, okosala inceste na ndaku no ba kosala inceste. Éducation bana wana ba uta nango ba koya na ona ndaku no yebite. Po bana wana ba mama bongo pe balanda bana na bango moi balanda bango na coin apesa bango makambo. Mais Sarah nazo tikozo continuer. Pourquoi ko tinda ba mama était bosala bongo te bo mekate parce que pendant que nous savons aussi ezape na ba mama misusu moi na pe ya mobali na ye aza très poli, bien éduqué. Mais akoya na ndako ya papa na ye omona ka même maman no lié abokola ye malamu pe akomi ko nyokola ye to moni yango na ba couple belé akomi ba misu pe ba bengana bango lokola bandoki libanda pendant que azali ndokité. Comment yoko? Non mais ça c'est faux. C'est faux. On moni déjà moi si soki on moni bisonde to zaboye. To ko isela apela mibali na biso ke so lobi mobala yoki. Moi si déjà soki mwana mbanda komi na niveau ya oya ovanda na ndaku na ye c'est quand il qui a pris cette autorisation au bali de lui-même on salate c'est ka sola ki na maman na lingi na zo junior aya vana biso monini c'est que maman ndimaki. OK. Soki maman zaki na ba idée ya mabeto alingi junior te aloba clairement que na lingi mutu na ndaku na ngate a oboya. Jamais moi na mbanda ya rovanda mbamona ndako wa mutu mbamo bande onyokola net po asali oni mwana 8 ans 9 ans 10 ans 15 ans 18 ans asali honnête ni oh papa na mona papa do alinga mingi ka mwana do ya awo ezala rapete te eza ba problème on a zo biso ke mwana fo vanda ka pa mama na moneti nga talaka mwana nga loka Brian voyage te na tu voyage te na voyage to sola na téléphone. Tosola toto seka maman amène-moi les play yoka siko eloka betinga tangu na ye na uti voyage na ye ponga na ganga kaka na gangela question eloko ni na ngana bi maman tu cries beaucoup yoka mwana nga moko maman tu cries beaucoup est-ce que vraiment on crie sur ton enfant vraiment comme ça? Quand tu étais à Dubaï, on parlait bien au téléphone. Quand tu es venu, tu commences toujours à crier. Ayebi que notre maman crie beaucoup. Ce qui est zaki na mwana mutu mususu. Azo gangela mwana na ka poza mwana mbanda. Yangwana, eza ba problème à vie. Mwana zo mériter ba ganga. Ba beta. Tozo lukela éducation to tracer lobi na ye. Mais bobeta. Mais na mwana mbanda. Ya mabe wapi? Ya mabe wapi ngape arrivera de fois na beti mwana mbata et dessiner. Ce qu'on pose à moi n'a pas un impact. Ce qui est dessiné, bon, moi, tant papa n'a pas qui se regarde comment maman m'a fait. Et bon, tu troubles. Mais si ils ont moi, notre botinga papa, ils ont troublé. Alors, je vais parler avec ta mère. Mais ce que ça moi, non, ya elenga, et sous je vais parler avec ta mère. Tando sali moi nanga. Kapoyo bota été. Voilà, et créer un problème. Tant mieux, au lieu de avoir un problème, mais belé n'a pas couple été. Bana mbanda ba mabete parce que ngana yebi e na bana mbande bele basunga ba parents ba
basé belé. Bref, on a un exemple kaka mukie. Nga monde nazao. Maman Julie que son âme repose en paix. Moi c'est papa Abisso, à Bokolanga. Oyebi na zo mona mabe wapi. Pardon maman. Yo komo lekisa. Oyebi na zo mona mabe wapi. Nathalie Skoyo to na bana misala na ndako. Ah maman Julie formanga Nathalie to na bana misala na ndako. Toza na baboyi, toza na ba surveillant, toza na makambo nyonso. Mais yoka principe atika. Muto asukolela mbasa raté. Toi na lavandier. Donc balambi lokaza abotaka ba mibalinga momo mwasi. Nathalie Sko bayana nga mikolo boy ba sukolela bango bilamba. Nga mona muke à 13 ans. Nani ke lamba nanga. Baya mikolo boy balambeli bango biloko na fufu yanga na nkuta mobesu fona lamba. Onya stuka pona mwana mbanda. Selon yo. Mais oui. Et puis yango za oloba man. Yango ne oloba man. Papa soka yi. Akutinga na olamba biloko na nga wana na olela. Tala kimtala tala. Abando soigne ça comme moi si. Pona nini ngam na futaka bana misala mona zonyo kwa mazolamba. Webi réponse a pesa papa Abisso. Bernard. Sarah za mwana mwasi. Lobi akobala. Et puis akobala mutambongo te kokanisa te lokayo za na mbongo zo bokola baona bana misala akobala to musumo bala za capable ozoe mwana musala te. Tika mwana sala musala. Tika mwana yekola kolamba. Mama mukomso asala nganko abima. Atikelingo ebi mboto ya munene na ebi no nde basala mbisa maite mwana Kishasa. Tala mboto munene tala pondu. Encore papa Bernard Nema comme Bando Salima Kuna. Ah la kangapé. Nous avons eu la grâce de Babango. Et pas la kangapé. Sarah, ngana kei. Olambela kabande kona ona papa abino. Ah? Nala bani. Tala pondu. Tala nazwi liboma achembisi mboto munene na babiloko nyonso na bino nde basala mboto te tozana mwa msana biso moko mone mawale. Atikele bango consigne o akosimba biloko Sarah kolamba la kisi na koyeba na bandi kolela ka place nazalaki Nathalie ka bilo batikeli ngala lamba no banda wapi no suka lela ah mama ozomona kote ba mama wana babimaka mabe ah mama bazonyo kolanga bana mikolo bango kutu ba olambela bango na bandi kolela mawale wana bando sunganga ala kisanga sikonde basala mboto ai swambeli chakabo bazi tokaboli tozi boyokola to tie na porte atala ka retour à maman ya se sentinelle la porte pour na futa bango atala nga porte ndenge so mama mawale autongola pondu rapidement koto nga pe nazo meka kaka kopalola mboto wana malembe ti 16h mama ya kutinga tolali nzala siko papa uti mutala ye bande kolanga mibali bazuzi ba sardine tozoza na ngona ba provision ba olia tangu papa ye abando lukelo kodelo ko ndezati ye mtatinda mama abima ma akeno saide ba course moko ezaki très important aibisi bibola mbite po na bimenga na bimaki na rolamba ah to ali ebe bibali na mibali mwasi obengai papa bine yoza mwasi te Sarah za yo linga Sarah yekola kolamba okay mbala moko akangie na do na mutambu na alali sanda ko manzala na nko yoka réponse awa to alo be mibali na mibali mwasi ayaka te mwasi obengai ngapo tinda kingana na kolamba po ba misala balamba ate abi mais Sarah za mwana mwasi yo linga ka Sarah lamba yo la kisa Sarah kolamba so moni sika Sarah kolamba yaka na cuisine tala biloko na tikela ki etala ako kolamba te papa Bush ekangami soka utobeta tennis tala siko bilamba tennis Jésus mabela ya orange na mitoki wana ekangami siko bopesa moi msate me bopesa Sarah ya tadi soki na bani ko sukola ngo nazolela nazolokola
Oh, bah que ma machine à laver. Tom sous ce cause, Tom sous cause. En tout cas, j'ai été très bien formé. Mais à l'époque, n'avais pas qu'il y a une formation. Les acquis connus au Colamon en banda. Or, ils ont insisté que Sarah Foye Bolamba. Deuxième fois, tant a dit, Miss quoi, tiki ngana koma ko for a ba nous former nga. Ba pesi ngana la ba fumbwa. Ba cha sombo. Papa. Moni Coco. Coco wa ba ya bata braza. Fumba pina mai bui. Moni pe mai ba cheka makasa fumbwa. Pili ya mwasi ndokeleka. Balia bakwanga na basade. Deuxième jour après singa madesu belibanga elembate. Abi fobo supporter ya kende kandengwana. Malem parce que koma iso alinga lamba. Mama. Ngane na mona epasi. So alinga lamba. Sala yakao. Na ye a chekiti vanda chamungwa ye ausale lokote ya vandi ne kana kiti na kekela za kolinga mamu konja vandi zwa mai tia zwa mungwa zwa tomate zwa nini kata salabo kanenga ausali sanga bongo koyeba kolamba na nyoston na ba misala mikemike ozomona ke na miso abatu aonyokola mwana mbanda mais kati na e a formé pour na mwasi aboti bana mibali wana ngana za mona ba mikolo balambela bango ba fufu banikela bango bilamba bazana bango mibali problème c'est moi la femme nga mama botinga formanga te omona rera ba mama biso basalaka nga mama botinga formata bana olengela biso ye mokazonika bilamba ye mokalambela biso chaque jour matin midi soir yango ta on a kepa na ye ba ki ata kosukwa ba sanité ba mama bolongo la complexe ya amour mwana nga ba mama belé ba édika bana ya batu me bana bango ba éducation te voilà mwana na lali pongi mola musa mwana muninga liya la mukopangu sandaku bongo ba oya yo au rejoindre ngasiko ça va former bango sans le savoir non kasi na otali sonini ezangambu ezateke bana ba mabe mezangambu oyo komema parce que na minute wana so batata mwasi nanga bazaki banga baloba mama na onyokolanga OK mais zaki formation yango na peso exemple ta mwana nga moko Brian aloba mama crie beaucoup siko soki eza na sala ngona mwana mbanda ekobimani aonyokola bana Diego pour bana na yete mais oh bana Diego ba mériter faut ba éduquer bango place à kobeta faut ba beta place à ogange faut ba gangela mais soki ka eza bana na yote ekozala problème siko po problème wana ezala te o vivre na mwana muninga na hypocrisie tant mi azala pas maman na ye po ba oya nga ta na beta ta na ganga ta na sali nyonso mukilelo bate ba olekela nga na YouTube te mais so ina zui bana batwa lobe monaka ngana otindeli ngali sa ko sali mwana Diego nini azana mission aoloba makambo sali des fois na pinira mwana nga muke Brian po yenda za mobulo mwana msusu na opinir ye bongo na kotisi journée mobimba la chambre est-ce que mwana mutu tango kotisi bongo pesi peloko olia te alala akopesa rapport à malamu na papa na ye est-ce que papa na ya ko sepela point d'interrogation tant mieux t'a dit mutu na muta boko la bana na ye mutu na muta zala na kwa na ye yonde lokoza mama olingi bana mobali no assume toi que papa est oui que chaque fin du mois ekoki moi loso moi nini moi classe futa kende kotala bana c'est tout mais après na ba mama mususu tellement ba se comporter mabe à tel point que mobali alinga pe même ata oki otala visite bana kenda ate yo ba ya otala visite bana ba yo tiki bana biloko okomi kotindela mwasi ndako ba message kuta ya kawa okomo tinda batu bakanga ba photo kintie quand tozonga na kutu boye na boye ekomi ba problème yango moni mibale belé ba kata mondeluna ya bana soka opesa mbongo apesi mata bana amona na misute voilà le problème où ils ont déclaré bana o lelo bazana ba balabala
baza ba fazer baza ba victime ba papa ba ina bango eza ba makambo ebele o nyoso ezwa englober. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Tozo Kende, sujet mon très capital, les appels tellement moulaï. Mais Sarah, là tu as parlé, il y a ma maman Oyo Bakana, Ndingi Salikanisi, il y a kozwa mwana o na formé ye, na la kisaye loko la zali mwasi, na la kisaye, na ndengeni ni fois lamba, ndengeni ni fois zala lobby, a kozala la deux pana ye. Mais ba maman o pena, ba nyokola kapena, ya ko nyokola que non c'est pour la mauvaise foi, côté mama B. Okoki kopesa bango conseil nini bango batu bazo ko bokola bana ya mibali na bango na bandako na bango bazo ko nyokola bango parce que azali mwano ye abimisité na libumu na ye. Oza na raison ezaka bana ya mibali te na bana ya bandeko. Poza na batu mususu tam su mobali no bota libanda te maso ta baleki na e ba neve na ye atie bango na ndako ba osala bango bo. OK. Bazali. OK. Siko konyokola nyonso tuboye baka bako nyokola musubo nyokola rabatu bozo former bango mususu ezaka motema mabe ngana mona yango mwana naza maele te mwana wana za maele azweli mwana ne professeur mais mwana okomaka maele te mwana nazoye bisote comment ezala que papa yeba opesa ba pourcentage ou non toi vraiment franchement tu es génie toi na kosombelo boy na sale boy maman ezo sale mutema passe ezo vimba keto ozo ka keto pourquoi aza mwana oyo zo bokola ngala mona bana mbanda ba soutenir ba maman mbanda ke ba maman ba bota bango je vu ça surtout que musika mingi tolobela joueur na biso oyo Aziz Makukula papa oyo apesa biso valeur afuta timbongo na ba artiste ba yeba ce n'est pas son père biologique papa moboko aboko omani kobota mwana eza facile tadi koboko la mwana c'est difficile azika na moto te atobokali sute azala zoba te lobi akoma mutu azala voyou te ayiba te aboma te asente te basente ye pe te ezali pana muba te mwana oyo kobokola malamu mwana mbanda to mwana ndeko to mwana camarade to mwana cousine oyebi lobi na ete na pesa exemple mingi te ka ya Aziz Makukula. Est-ce que Aziz Makukula wana eza papa botaye? Mais pourquoi aida ape papa na ye mais so eza alinga bimisa papa moko liboso ne siko abenga papa na ye wana bokola ye bokola mwana malamu bokola mwana mbanda malamu yo mto sozwa chance ayeli obana na kati ya ndako azwa da chance ke bayeli bana na ndako bana bandeko bana mbanda lokoso ndimaki ya fungwa motema bokola bango lokwa bana na yo edike bango lokozo edike bana na soki baza kitoko soki baza maele koleka bana na yo ya zwa bango ngana ebi mutu bana ne moko basunga ete na vie basunga ke pete basé belé moi je même de témoignages baza tana mawana ete bana na emo aboti basunga ke te mais batu basunga ke bana bandeko. Moi je même une famille où aujourd'hui papa na bango na maman na bango bakabwana kala mais mutu akenda kosala provision et pas maman wana eza mwana oye abokoli oye abotité bano kutu donc abokoli ata mère wana zobela bakenda kate difficilement mais bazana mbongo ba misusu bana ba poto pour ne pas citer leur nom mais mwana oye abokola une fois azana bonne excusez-moi nakati Sarah azana bonne na ye a eda maman wana asala crise era sali crise et sengela qu'il fallait qu'il est hôpital mwana na ye oye abokola wana afanda akutu na asala na place mo a mwana tanga kombo ate akata même musala akati pena musala oya ye o donc bafuta ke mo akati musala po afanda ka mama o abokola ye mama ne moko kutu o donc abota ye na mokili azala na bolingo na ete c'est comme affection est beaucoup apese pas maman bokola parce que maman bokola ke malamu yo mtozwi chance ba elio bana mbanda bana bazara mabete na pesi be exemple to koti siko pona ba maman banyokola pe bana mbanda pour rien par jalousie bana baza mabete babeza ka ba parents na bango mona mwana mso aza respect aza mayela leki bana naona kitoko ozo chaketo msu bana nao bana avenir meilleur te babosa na ngo te
mwana oyo nyokola wana lelo okantisaka bana nonde baozala meilleur nzambe akonfondaka bato nzambe ayeba okofondre bato depuis la Bible d'ailleurs donc esalema calcul ya nzambe eza compliqué Caïn na Abel donc c'est comme ça donc keba bana wana peut-être oyo ozomona bango banzambe lelo lobi bakozala boye mais ka moko wana lobi akozala likondi ya famille bolamu oyo ovandaki na yo ozalaki na ye mama oprofite nango zwa mwana mbanda lokwa mwana na yo zwa mwana ndeko mwana mutu nyonso aza kose présenter na ndako na yo lokolo acceptaki déjà zwa bango égalité na bana oyo boti oyo ozobokola po lobi bandeko toyebi te yo mpe moto onano ozwi mwana mbanda te na kopesa conseil po koma na baproblème okoma na bakeskese te kozwa te sikoyo bamama oyo mpe bazwi déjà bana me baopase na bamoment difficile ya makambo ya bana c'est très compliqué obenga na bango ndeni. Voilà, c'est ça aussi. Osokotisi ndimaki obenga na bango ndeni bakomi na baproblème sérieux. Merci. Mobala oyoko te olo baneke papa t'a dit en tout cas na okoka suko vanda comportement moi non na okoka te akene trop tard. Mais eza pe na ba maman bazwaka donc audacité wana ngai ou bien yeto otala na ndako soki ya bimite seke ngande nazo bima. Ebi adasho balobaka mwasi akalazala mwana akalazala te ba peswa. Basé belé parce que comme au côté o babenga ngo côté déjà na c'est trop tard. Yango nazo insister yo mutu na nozwi mwana mbanda te yata mobile non aboti bana libanda yaya assumer sécurité santé éducation na bango kozwa. Voilà, merci mesdames et messieurs. Si j'ai on a ici tout ça là même à 5 ou 6 parties. Ton ça les silité. Voilà. Pour na lelo bandeko balandi na moni tozo kita ao. To bombeli bino ngo lundi parce que maman Sarah aussi a beaucoup de choses à faire. Réalisateur Père de Salanga Sin Kuna derrière la caméra. J'en profite pour dire un grand merci à maman Capi Bash, la fondation Capi Bash dans les États-Unis. J'en profite pour dire un grand merci à maman Néné Adam, un grand merci à maman Mapassa, maman Espérance Kapinga depuis le Canada. Un grand merci à Bino Bayenio Sobolandaka Top Media Télévision. Ici, qu'est-ce que je veux ajouter sur ce qu'a dit notre sœur, ma consoeur Saratola, c'est-à-dire nous les parents prenons la responsabilité na biso na maboko to orienté bano ya biso basio ya biso parce que dans un couple moi si atambola toujours par rapport ya boyokani na ye na mobali na ye puis mobali pe atambola par rapport ya boyokani na ye na moi si na ye un couple un bon couple un meilleur couple les ali oyo batambola na principe ba respectaka nzambe ceux qui botamboli na principe nde bokomona ke non ata mwana oyo botite ata mwana oyo donc aza ya mbanda ata zo sala mabe okoyeba ndenge nini okoki ko orienter. Prenons l'exemple ya Sarah Tola ici. Elle a été formée. Mais au départ, à mon avis, la souffrance, mais peu après. Le cola ezalaki namutu ya maman wanati. Namutu ya maman, c'était la formation de sa fille. Aujourd'hui, elle est fière. Mais il y a de mamans dans leur tête, c'est pour détruire. Abimisa mwana na mabe. Nzambe, à mon abino, a changé ma décision nabino. Sarah, un mot de la fin pour cette émission. En tout cas, ngana osengaka na ba maman, nyonso na ba papa nyonso. Oyo baza responsable ba émission na ya otala yango. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ba émission na ya soutenir yango. Ba émission ya kokoma ba sponsor yango. Zéro insulte. Zéro critique. Tozo kabolaka maele tout ça la partage pona kosunga lobby ya biso ya bana ya bandeko nyonso o ba otala biso. En tout cas, soro la l'émission na biso kotala yango yo monte. Partager na ba groupe nyonso oyo kota. Voilà. Partager na ba WhatsApp, partager na bana. Po émission ko vanta bana no ba Hollanda. Po lobi pe ba ba koma ba parents. Ba otala papa t'a dit na maman Saratola balobaka. Place ezaka mabe. Soko se retrouver déjà na mwana mbanda, fongola motema boko la e. Yo soko se retrouver déjà na mwana mbanda na ndako fungwa motema boko la e loka bana nao. Yo nano zuite kozwa te maman pe alingi pete bazwa bana na ye ko forcer te et ana basi mususu azo passer ba moment difficile andimi alobi te mobali nanga zwa bana bobokola dans ces cas zwa bana wana avec tout ton cœur
yamba bango considérer bango le quoi bano boti lobby l'avenir nous donnera raison. Merci. Donc en tout cas wana yaki moi message ka pona bandeko bo soutenir pende mission na biso o esukala nzela te. Voilà, merci beaucoup na otadindo yambinga. Merci na batunyos tu bolinganga. Merci na Majabu Gospel, merci na Azio, merci na J Magic Adassa. Merci na Fondation Saratola, merci na Papa Diego Milito, Tata Poe Fapekato, merci beaucoup na yo ma grande sœur chérie, merci na Maman Mapasa, Yaya Monto, merci na Sol Mbemba, merci na Ozia Masamba, merci na Makiela Kumba, merci na Angelo Karwan, merci Andrea, merci na yo. En tout cas, merci beaucoup et belé na groupe WhatsApp na mobimba vraiment. Na habité dans le banabitoni Dalia Onima. Sarah Aboué, les déserts Kanou, c'est la Kike, la Rose Bonga, Pamela Kabea, Edwige Kalala. Merci beaucoup na papa Edi MK. Merci na président Bébé, na la présidente Maman Nathalie. Merci na yo. Merci, voilà mesdames et messieurs. Bandeko, il y a amoureux, il y a émission. Oh, vraiment, Ezala Pona yo mon côté partager cette émission. Je dirais un grand merci pour finir cette émission à cette grande dame, Priska Mapasa. Priska Mapasa, un grand merci à toi. La femme consciente, un grand merci à toi, Nzambe Abatelayo, avec toute ta grande famille, Priska Mapasa. Depuis quelque part, voilà, yo linga bongo. On a clôturé l'émission, Priska Mapasa. Faut sola bien, soli bien, et tikalia pour la libérer, sinon ça rakokata. Voilà, ça c'est fini pour aujourd'hui. Tokabone à Tokutani Balasima. Allez, bye bye. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.